congodialogue.com. congodialogue.com. Tokoki kolobaki na opposition toko retrouver mwana mboka Vital Kamerhe na mwana mboka Albert Mavungu to bango bazali ko faire partie te ya opposition oyo mwana mboka Martin Fayulu azali. Ce qui montoyé na opposition aye alobi ke toko yamba ye. Olobi ko na opposition lelo yo poto longola Kabila toko yamba ye. Mais ce que lobi pe oye ou changer lobi que non na betaki libaku ou bien na yegi po na kosabino na betabino ki bota ko beta na bato mususu pas bato longola biso. Le 19 septembre nous allons remettre le préavis de M. Kabila. Si la CENI ne convoque pas l'élection présidentielle, bako kende tokosala ba manifestation awa pour CENI wana ekende bakanga bango batia bango na boloko. Le 19 décembre ya mobu oyo Kabila, c'est son départ définitif. Le Congo a besoin d'aller de l'avant. Le Congo a besoin des filles et des fils qui aiment ce pays, qui travaillent pour ce pays. Le Congo a besoin des patriotes. Merci à vous tous qui aimez www.congodialogue.com, surtout dans cette émission Dossier Grave Magazine, Ezali Magazine Abino, Ezali Komemela Bino, Makambo, Ezali à solo pe na ba Congolais à solo. Yango toujours na pesaka merci à trop na Madame Francine Ngembe, car c'est grâce à elle qui bozo talabiso à travers le monde entier. Merci à vous, Madame Francine Ngembe, première dame. Donc bakoloba me ba kokana bangote et pourquoi pas na ba o tout peut-être bato bazo prétendre que ça makamwa malamu ba kokate parce que ba cité semaine ngo belé faut tezara bangote po ba ki TV ba bossa antenne ezande koto po yango ndo moni pe toko bimalo solo sauter aussi à la grande équipe. Donc là je vois directement Christian Chibangu, pourquoi pas bandeko tout ya Congo Dialogue, nous sommes ensemble soudés et lelo bandeko tolukeli bino mwana mboka Martin Fayulu oyo akomekana ko yebisa biso nini ezoleka au juste. Donc na opposition tozo comprendre sous te o balongoli président Tshisekedi alongwe o balongoli nani o alongwe Albert Mavungu alongwe bakeba menacer nyonso wana tozali on dépend na kosola. Merci pour la fidélité na bino et tozali ensemble naye dans un instant tokozwa mwana mboka Martin Fayulu pe tokozwa naye. Je vous dis merci. Moi je suis un homme qui vient du privé. OK, ce qui bobinga malamute. Moi, j'ai travaillé pour le groupe pétrolier Mobile, qui est devenu, après Exxon Mobil, société transnationale. J'ai travaillé 10 ans au Congo et 10 ans à l'extérieur du Congo, c'est-à-dire aux États-Unis, en France, en Côte d'Ivoire, dans la région ouest de l'Afrique, au Kenya, au Nigeria, au Mali, en Éthiopie. Donc ça c'est le travail que j'ai fait dans ma vie. Donc j'ai fait la politique et depuis longtemps, depuis que j'étais à Mobiloy ici, je m'intéressais, j'étais dans des groupes avec les amis, dans des groupes de réflexion, on a fait la politique, je suis allé à la conférence nationale en tant que membre du FDD, Forum pour la démocratie et le développement. Et je suis sorti et là, le seul poste que j'ai occupé de l'État, c'est être d'abord député provincial. En 2006, j'ai été élu à la fois député provincial et député national. Je suis quinois. J'ai choisi d'aller travailler pour la ville de Kinshasa d'abord et voir ce qu'on pouvait faire. J'ai cédé mon poste à l'Assemblée nationale à mon colistier. En 2011, j'ai été encore réélu à l'Assemblée nationale et j'ai pris ce poste-là. Donc, il faut que, enlever dans votre tête, je n'ai jamais volé l'argent de l'État parce qu'il y a beaucoup de voleurs. Il y a beaucoup de gens, bateau belé, dans le bon linga. Bateau belé, balingi kokonosa na l'État pour nous yiba mbongo. Mingi balingi ba koma soki banani ba refaire ba handicap na bango ba retard, ba yiba mbongo mbongo kokite, balinga ba yiba mbongo à l'État. Donc c'est ça le problème ya Congo. Alors photo yeba to tala nani azali nani. Moto ina na ko sala loko pona mboka. Or, ça pour intention pour nous qu'est-ce qu'il y a l'État à la poche à j'étais directeur général. Est-ce que vous savez que la directeur général dans la région nord, il y a Nigeria, il y a Mobiloy, où il y a pénurie de carburant tout le temps. Ceux qui sont millionnaires,
Est-ce que oyebi kozala directeur général dans un pays enclavé comme le Mali, un pays enclavé comme l'Éthiopie, où on a plus de 300 véhicules, les autres ont carburant à Djibouti, pour y aller en Angola. Ce que vous allez moto ya mafia, moto mayuya, hein? Chaque transporteur a signé bonaye, faut payer ça yo $100. Mais au Yébi il y a 300 véhicules multiplié par $100 par jour, ça vous fait combien? $30 000. Et vous savez ce que ça vous faites dans comment dire, 2 ans, plus de 2 ans dans un pays comme ça. Non, ça veut dire que je n'ai pas cette nature-là. C'est pas ma nature. Ma nature, c'est un homme intègre, ok, honnête. Et c'est comme ça que ceux qui boyaient n'a décidé parti oyo, nous avons kamba, beaucoup mona et là nous avons guidé biso liboso di ba valeur. Nous avons une charte des valeurs. Il y a une valeur on a tobanina d'abord l'amour, le travail, la justice, la liberté, la solidarité, tout y une intégrité. Parce que mbongo ya l'État ndeko na ngai faut kota na kesi ya l'État pour na kosala misala ya l'État. Ceux qui les lots aux aliboye, dans le pays 80 millions d'habitants. Quel est le budget du Congo? 6 milliards de dollars. Est-ce que c'est normal? C'est sérieux. Hein? Budget, il y a un hôpital en Amérique. Ils ont un budget beaucoup. Est-ce que c'est normal? Pourquoi? Parce que les gens mettent l'argent dans leur poche. Donc, il faut battre, que ceux qui ont salaire à l'État, que la ministre ou nani député, ils ont sacerdoce, ils ont le pasteur, c'est un ministre de Dieu, ils sont un ministre de la nation, un ministre du peuple. Donc tu n'as pas besoin de voler l'argent de l'État. Merci beaucoup, Président Lokola Petouza Nayo Awa. Maintenant, une question que je me pose, comment on a déjà parcours Nayo, parce que aux qui chance déjà, même à côté à l'extérieur du pays, pose occasion à la bongo. Pourquoi ne pas chercher Kaka Otika la Kuna, ou Luki qui ose en Amboka Nayo, Banasuko Sala peut-être na politique ou Afrique, ou Batutu, zo se méfier Nango, mais on dit que Ota vie Nayo en jeu. Je vais être un modèle. Je veux dire que Bandeko Baye que politique ce n'est pas le vol. Politique, ce n'est pas l'argent. C'est autre chose. Mon salaire à l'État, pour nous rebondir, mboka ekende liboso. Ceux qui montent à l'inga comme un millionnaire, comme un riche, comme un milliardaire, akende kosala business. Asala ba entreprise naie. Asala monta au reprocher Bill Gates tekeo pourquoi un milliardaire. Monta au reprocher te. Moutute a reprocher Moutoyo azana mbongo balobi ketala musala bandiango boye a nango boye a matisi yango boye moto ko reprocher été parce que ils ont pas risque bino boyebi pasi ya monité pour comme wana. Alors soki moto alingi mbongo akeno sala nini wana. Moi j'ai travaillé comme cadre supérieur à une entreprise. Mosala nasali et monani na lebi que non sikoyo na kende na ba expérience on a joué na mayelo yo na ebotami na ngai. Donc nakoki kokende mpona kobongisa mboka Congo na sangana na baninga ba congolaise na ba congolais totala ndenge tokende liboso soki nalebiki na vanda mboka bapaya nasala misala wana. Ça veut dire que je suis égoïste. Ngai na bana nga tozala malamu ebongo bandeko na ngai. Donc moto nyonso ndenge balobaka na Biblia que makambo nzamba apesi yo don nzamba apesi yo, ok, tia yango pe po na baninga ndenge na tia yango po na bandeko mosusu communauté profiter na yango. Donc c'est ça ce que j'ai appris et ce que Dieu m'a donné, je mets à la disposition de la communauté pour que la communauté ekende toyeba à partir ya fayulu ndenge tokosala misala que les vols ne sera plus autorisé dans ce pays, ne sera plus toléré. Que moto alingi ko sala musala ya l'État ya alobi ke na ki ko sala musala ya l'État ndenge Obama a ko sala musala ya l'État asilisi ba compte na ye yebani richesse na ye yebani mais mbongo te akoyibana kesi ya États-Unis. Non. Non, donc tous la ndenge wana po mboka ebonga mboka ekende liboso yango wana natikaki musala oyo ya pétrole, la société multinationale,
nazongi na mboka mpona elongo tokolakisa exemple wana tokolakisa toza na parlement naza na assemblée nationale mais toyebi makambo esalama na assemblée nationale bokoyeka bake kuna bazwi mbongo boyoko basali bamotion basigné motion na bato opposition basigné bamotion mais bokoyoka mokolo moko te Fayulu bake asigné motion asali boye o bapesaki mbongo oyoka mokolo moko te ke Fayulu bake balobaki vote mbongo ezali o bakende basangana bapesa ye mbongo jamais. Alors ça doit servir de l'exemple. Ça doit servir de l'exemple pour dire que cet argent bokozwa ya buzoba ya pamba pamba okena musika te mingi bazwaka awa mbongo kokaba oyo pesa boye kuna opesi boye lelo baza wapi eloba Rochero na nzembo yembaki mingi bakota boloko na l'hôpital oboni batalaka bango ok bazwaka kala baye kopesa bato tout ça et sikoyo lelo bakomi ba naluka susu nazwa po lobi na prouver non ndeko na ngai mosala ya l'État faut le prendre au sérieux et je l'ai dit, je pèse bien mes mots, il faut le prendre au sérieux. On a tellement d'aventuriers au Congo, beaucoup. Batwaza Roya, babiti na musala ya l'État te. Il faut corriger makambo wana. Yango biso to continue lokoyo pour na corriger makambo wana. Batwaza la opa. O yibi 1 franc ya l'État. Kombo nous a boloko. Kombo na yo o yibi nini. Ben bakanisaka talanga yawa. Et pas tous les c'est chez moi, c'est mon hôtel, Bakangi Yango. Mon hôtel, Bakangi Yango, 3 mois Yango. Bakanisi Keso, Bakangi, hôtel, ya Fayulu, à Oliate, à la politique. Dès que nous allons sur le terrain, nous allons parce que nous avons des vacances parlementaires, tout Mikolo, nous sommes dans le terrain, nous avons accueilli côté la base quelque part na oyo balobi pona kokanga DGRK récemment to monaka balobaka que peut-être ba mikanda mususu futaka te papa tozali toke na tribunal bino monaki te journaliste ya RFI aza ko tweeter alobi ke ba avocat ya Fayulu balobi ke bafuta avocat ba taxe nyos avocat hôtel de ville abi oui afuta il a payé mais il a minoré les loyers. Ça veut dire quoi minorer les loyers? Loyer, c'est un contrat entre parties. La question, est-ce que na futa ou na futa te? Na l'axi mikanda nyos. Impôt foncier na futa. Impôt sur le revenu locatif na futa. Bandoka INSS ils allaient à futa kasoki 50 000 francs, 100 000 francs. Oyo ndako yangai, ya famille, oyo ma famille restreinte et puis la société na biso comme avec un contrat de bail en location. Mais où est le problème? Les loyers sont payés et les impôts sont payés. Donc parce que toqué dans le tribunal, basali, juge président a dit que non, il ne faut pas faire raison, non, c'est des affaires politiques. Mais si quoi, nous avons dans le tribunal. Alors, si les motuka nangai, mbongo nangai, mikanda nangai, tout jusqu'aujourd'hui, depuis le 14 février. Vous comprenez? Donc mars, avril, mai, juin, juillet, août. Aujourd'hui, 6 mois. Ma voiture est là. Je n'ai pas de voiture. Donc, nous avons ma voiture qui non. Donc, aujourd'hui, tout ça dit, donc, bazana et l'eau comme côté. Mais si yo, bateau yo, balobaki que, oh, Fayulu boy. Mais bango mo, que nous avons un DGRK. Kende kota la DGRK, pitopale les alikuna. Kende kota là. Ça veut dire que, bah, une décision politique pour déstabiliser un adversaire politique. Et même ça fait 3 mois bakangi. Mais je suis là, je continue l'action politique. Par là, on peut dire que c'est créé à honorable Martin Fayulu les années. Mais c'est que moi dans Zambé. Peut-être pour battre monsieur bazo reprocher bino battre opposition que moi 4 pe bosola na mona mboka Joseph Kabila azo aider bino. S'il vous plaît, arrêtez de bêtises. Arrêtez de bêtises, faut arrêter de bêtises. Faut pas mettre les gens dans les génériques. Moi je suis pas des gens qui vont faire des polémiques avec qui on a la polémique.
Moi, Kabila. Kabila, c'est qui? Et pour donner quoi à qui? À moi, Fayoulou? Comment vous vivez? Mais je suis un Congolais, je suis un enfant de Dieu. Les provisions surnaturelles de Dieu. Est-ce que mais je vais vivre, mais pas avec l'argent de corruption. Ils peuvent tout faire. Bakanga balo bakiono, tout à l'heure senga a ramper. Ayana ma bolongo, a fukama, a senga bongo. Bakomo nangaïté. Bakomo nangaïté. Non, ndeko nangaï. Le parti continue. Il y a des membres qui sont là-bas. Nous avons des membres. Il y a des membres qui payent leurs cotisations. Et c'est ça un parti politique. Un parti politique doit vivre des cotisations des membres. Il y a un bon l'État à Mouyibi. Donc, bateau bakanesa kike, bakosuki sangai, que n'a place à okendete, que so bakangi lokoyo, que bakangi babota la voiture 6 mois yango. Babota la biloko no sonami kanda. Bakangi hôtel 3 mois yango. Mais ndenge ya baka o kata eko bota, o kata eko kola, o kata na zo okende ti to na bango le 19 décembre, monsieur Kabila zo okende et puis to kotala makambo ndenge zo okende. Merci beaucoup mwana mboka. Donc na bandi wana déjà maloba ya président Martin Fayulu bosenga kebele bolobi no esengela loba siko mwana mboka yango nde question batebele batuninga balobi songanzila tango zokutana na mwana mboka Martin Fayulu tunaye. Est-ce que c'est vrai élection oui kosalema parce que mwana mboka Joseph Kabila pour akende selon constitution c'est l'élection salema. Est-ce que nous sommes vrais na attitude oyo ezo tozo tala lelo na ba politique na ba politicien mususu que ce soit à opposition que ce soit à majorité? Est-ce qu'on peut s'attendre à l'élection le 19 décembre? Pour le but pour Joseph Kabila kende il faut élection salama. Il y a liboso yango wana. OK? Il y a mi balé. Pour akende soka buki mobekoli konzi c'est-à-dire constitution. Article 64. Il faut akende. Parce que ezali trahison, haute trahison. Ceux qui basent une infraction politique et haute trahison, il faut akende. Il y a mis ça tout. Mais le peuple congolais a besoin de l'alternance. Et comment mis la constitution? Donc, ceux qui élection salamité, il faut un peuple. Peuple voter constitution. Un référendum. Plus de 85%. Et le but que mandat, il y a président de la République 5 ans. Renouvelable, Mbalamoko. Constitution, le but que 90 jours avant fin, il y a mandat. Il y a président de la République. Il faut Seni et Bengissa, élection, élection au Salama Mokolo, Boye. Pour nous tous avoir disposition, nous sommes avant date le 19 décembre 2016, président Sika Ayebana déjà. Ils sont quoi en États-Unis? Élection au Salama en novembre. Il y a Mobuyo. Mais mon président a en fonction le 20 janvier 2017. Tango ne gotika la wana et président Yebani Barack Obama osala ka bisaka na ye asala ndenge osala passation de pouvoir accueilli, c'est exactement comme au Congo. Alors ce qui Seni est convoqué en côté. Or que Seni balobi na ye que mobekoli konzi ya constitution article 211 et le but que mosala na yo ezali ko bongisa makambo etali processus électoral ko bandana identification ba électeur enrôlement na bango ti kosalisa ba élection na publication ba résultat provisoire mosala na yo yango wana constitution kaka moko wana et le but que Seni que 90 jours avant fin ya mandat ya moto yo azala tête ya l'état il faut convoquer so yo sala ngote ngo banini. Donc ça veut dire quoi? Le 19 septembre oyo mokolo tokondo peta préavis na Kabila tokontika préavis wana Seni ceux qui Seni est convoqué préavis et pesami et puis Seni nyoso bakenyi parce que babuki mobeko à l'état. C'est comme ça que biso bana ya dynamique de l'opposition tokoti ko la retraite awa et retraite à mikolo misato retraite on est bimisi boye que le 19 septembre ndenge tolobaki na rassemblement soki nanga président ya Seni na Seni na ye wana ba convoquer élection présidentielle te mokolo wana suka na il faut ko bokanga bango kotia bango na boloko mosala na bango esili
tobandi sikoyo kotala ndenge nini Kabila akokende parce que ceux qui a démissionné na ye sikoyo son problème ceux qui atikali ti le 19 décembre na mandat oyo azwa kaka ya kozwa boye atikali mais le 19 décembre wana na minuit il faut akende soki akei ça c'est nous travaillons pour le Congo donc ndeko na ngai koloba te ko avant akende fait élection salama oui mais élection salama te pona nini parce que ba ekomi élection fait salama est-ce que lelo yo soki mbongo ezangi siko baosala attendez tika makambo buzoba wana buzoba okosa bino mbongo ezali batongi ba immeuble awa tala ba compte d'abord na banque ba mbongo ba yibi bazoba makambo Panama Papers sawa toloba yango na assemblée nationale est-ce que moto aye na assemblée nationale batona baye baya na makambo wana makambo to koloba ya beni oyo tango ngai na ekobelela piololi kuna na nini na assemblée nationale que ba Rwandais bakota na mboka na biso que M23 eza na ba Rwandais bafingi ngai babi nanga batmoninga lokwa bolole bamziko finga lokwa mwana muke mais ti na yeko prouver bango bakoloba nini na sali question orale avec débat baboyi ko répondre na bengisi ministre ya défense à l'époque il était vice-premier ministre aye oh non débat à huis clos toye ko sala tina ndeko la motion contre le ministre on baboyi ko loba oh tout le temps à huis clos bayo na suka oh non on reconnaît qu'il y a 252 militaires rwandais qui sont à Rouman ngavu na nini kuna na Congo na Kivu. Alors maintenant sikoyo ndeko na ngai makambo ya beni boza komona wa ebani moko nini lelo c'est seulement aujourd'hui qu'on va décréter 3 jours à deuil national pour reconnaître que batu bakufi quand même au bakufa kala je suis d'accord mais il faut le faire tout le temps je suis d'accord 3 jours c'est là nous devons compatir donc pour président Martin Fayulu toloba que 3 jours on a pour na quitter non s'il vous plaît c'est pas 3 jours de quitter et c'est là 3 jours 1 jour 2 jours 3 jours une semaine il y a deuil national mais ekokité et le koni ekokité réalité responsabilité il y a monsieur Kabila na gouvernement na ye c'est ça que nous devons établir tango oyo ceux qui na l'action ba papier nazana question orale na tunaki pona makambo na ya beni ti de loyo réponse exacte nazana makambo ebele ti le loyo est-ce que na parlement tolobi tolo makambo na au huis clos c'est-à-dire que ba congolais bazana libanda ba ko yeba ngote ils allent voir likita bosali pour na bino boye non je ne peux pas participer à de telles bêtises donc aujourd'hui le premier ministre a dit oh non pour na passion émotion maintenant yangona bato ba wololi mais ba remettre en cause action gouvernementale mais ça veut dire quoi ça mais ça c'est irresponsable ça dit que bato siko ba dans émotion té o ba bomi ba ndeko na bango bana ba maman bomi ba tata na bango bomi bana donc moto en émotion té ton za banzete même comment dire une barre de fer à une certaine température barre de fer de replier donc biso batona sentiment na biso donc on nous impose de ne plus avoir de sentiments c'est-à-dire quoi problème est allé à ils allaient irresponsabilité alors ce qui est irresponsabilité n'a manque de compétences il y a complicité donc maintenant nous comprenons que c'est la complicité de l'État congolais des gens du pouvoir en place pour basala makambo na bongo balingi ko sala ko na région là Beni na ibité ce ko ba Beni ici c'est quoi Beni c'était le fleuron de ce pays Beni il y avait une activité énorme économique Beni il y avait toutes les banques à l'époque tu avais une banque d'Obenga BCZ oui comme BCDC tu avais une banque du peuple tu avais une UZB ces 3 grandes banques là bango nyonso bazaki na Beni bato bakotinda kuna soki batindi yo kuna na banque wana na Beni ozoka Beni Butembo axe nyonso wana axe wana ezalaki le fleuron de l'économie congolaise bato baza ko vivre malamu activité za ko salama aujourd'hui mais pourquoi parce qu'il y a un complot
Les complots là, les complots AFDEL, les Kota Namboka, Oyo. C'est ça les complots qui continuent. Les complots, c'est comme ça que Kabila avait demeuré au pouvoir. C'est ça les complots. Donc, dès qu'on a gagné, Oya Biso ya Beni, tout ça qu'on a bango mikolonios, tout ça qu'on est là. Yangoana, d'ailleurs, nous avons un voyage à effectuer à Beni, Kotala Bandeko, Kotala Ndengeni Makamaza Yakuna, et puis, Kotala Ndeng Tokosala. Mais, et logo ya liboso pour Beni et Bonga. Kabila doit partir. Et logo ya liboso pour Beni et Bonga. Le Congo doit retrouver sa quiétude. Complot et longwa. Il faut extirper tous ces gens-là. Batunyo so na o bakota na complot. Bokoyoka o bakekuna na mboka boye kosa la coopération na ba police. To moni mikanda to ki monsieur Kalev. Est-ce que c'est monsieur Kalev qui doit aller en Égypte pour aller négocier makambo ya armée police égyptienne pour na entraîner ba policiers na biso na ba militaires na biso? Donc ils ont un secret. Le service de renseignement est comme le Makambouana. À quel dépend le service de renseignement? Ça, c'est son travail. Mais pas pour la police nationale. Il y a un chef d'état-major. Quel est son travail? Le ministre de la Défense nationale. Quel est son travail? Donc, complot et zali awa bana ya mboka. Nakotala ngona la caméra. Bana ya mboka, mboka na biso, il y a un complot makasi. Bato balingi ba déstabiliser mboka oyo yango wana tokanga miso na biso te, tokanga matoi na biso te, tokanga monoko na biso te. Mais misato wana tokangi yango te. Mais il faut sikoyo action, tokoloba, tokoyoka, tokomona soki tosali nyonso wana action sur le terrain. Action sur le terrain. Constitution epesi biso yango article 64. Moto moko te na mboka oyo akoki koya aloba o Kabila kotikala. Yango wana toyoki bandeko mosusu bakomi o non kosala makasi ye atikala transition boye boye. Non, Kabila doit partir. Son nom c'est le départ. Son nom c'est le départ. Moi Mboka ndenge tozoka mais toyebi bien que moi Mboka Joseph Kabila pe tout autour na ye azali na ba groupe na ye ya bato a travailler na bango. Est-ce que bino na opposition c'est peut-être le seul Martin Fayulu à faire bouger Kabila? Non, et c'est le bozala ini dynamique de l'opposition ezali mais entre-temps on dirait moi boyo kani entre bino na bino opposition ezalité. Comment est-ce que boko masiko na niveau ya ko faire partir monsieur Joseph Kabila? Mais boyo kité que tous les rassemblements. Juste après, tout le monde même secrétaire général, il dépasse, Mais cette tactique-là, elle est aussi vieille que le monde, divisé pour régner. Et banakala. Moto yo wana bomoni asali makambona. Le président Tshisekedi a envoyé Mavungu chez moi pour tango tosali biso sauvons la RDC. Tosali yango ngai moko Christopher Ngoyi, société civile de la RDC na Jean-Bertrand Ewanga. Ok? Tosali eloko wana tomati sauvons la RDC. Tosingisi mboka. Tuke au monde président Tshisekedi azali nano. Anabi allez, bataille de bes bakota. Bataille de bes baye Mavungu. Baye. Balobi que non, tolongola kombo wana parce que kombo neza ya bino misato. Toya to sali sikoyo force politique et sociale pour l'unité d'action. Na bango. Meto au mona mbilinga to comprendre que batu wana bazana niveau mususu. Yango no monaki to continuer biso to que la dynamique de l'opposition. La dynamique de l'opposition au moni musalo to sali. Au moni to pelisi mboka. Bomoni makambo eleka ki ya la semaine du 19 au 25 janvier 2015. Tokei. Siko ekomi eloko o moni bato ya pouvoir basomboyo batika basomboyo basanini pona bamema bango na dialogue ya bango. Bomoni ya Mavungu akomi ba manifestation ya dynamique ya komi porte-parole ya pouvoir pour contester yango. Mona yango to sali journée ville morte. C'est Tshisekedi qui était en Belgique.
qui devait soutenir. Et ici, il y a Katiawa. Donc, téléspectateurs, le pouvoir ne peut pas nous laisser tranquilles. Na kati na biso ba kosomba moko moko ba esprit faible. Pour nani na lobi boye. Toke na Gorée yawa. Boyoka toke na Gorée. To sali o to benga ki Front Citoyen 2016. To komi wa pouvoir de lobby fait kufa. Bazu bandeko kaka na kati na biso. Iloba Mobutu tango azaki tango makambo mayaka ndongo ba colonialiste bazaki kosala ndenge nini. Ba kamati moto na biso moko. Bon, la suite bato bagi na ba na mbula na ngai ube koleka ngai ba ebi. Donc, c'est la même chose. Donc, bah, Monique, non, Front Citoyen, ils ont une moto. Il faut que boma moto wana. Bah, Zubandeko, on peut pas étouffer. Toké na Genval, na Belgique. Tout ça les réunions, rassemblement au peuple congolais Sengibiso. Peuple lobby, bozali kuna dynamique toyebi. Boza kuna UDPS toyebi. Bandeko ya G7 baye toyebi. Mais ndenge beaucoup ça na bomoko pour sangana pour habiller nous ensemble pour combattre bateau balinko bebi ces alliés bana mboka un rassemblement alors sikoyo oyo alingité bokanga moto na makasité botiki accueilli c'est ça ou là où nous sommes ceux qui ne veulent pas ce qu'ils veulent nous sommes dans les rassemblements et la grande majorité du peuple congolais se reconnaît dans le rassemblement. C'est ça pour nous l'essentiel. Vous m'avez dit le 27 juillet, vous m'avez dit le 31 juillet, le meeting. Alors maintenant, tout ça, Kokoba, c'est Kokoba, tout ça, Kokende. Ouais, ça n'a pas cassé, on a que ça n'a pas cassé. Ce que le peuple a dit, tout à fait normal. C'est le peuple, parce que nous tous ici, nous parlons au nom du peuple. Mais que veut le peuple réellement? Aujourd'hui, ce que j'ai compris, le peuple veut le respect de la Constitution. Le peuple a l'ingui qui est béni à la tranquille, tous les Kivu soient calmes, que la sécurité y règne, et que dans tous les pays, les Congo, la sécurité y règne et que le développement s'en suive. Merci beaucoup mwana mboka o mutuna suka twali kotuna yolo baka bosolo déjà na bato bazota la biso bali komona lolenge nini ozali kobimisa ba vérité mususu est-ce que lelo tokoki koloba ke na opposition toko retrouver mwana mboka Vital Kamerhe na mwana mboka Albert Mavungu to bango bazali ko faire partie te ya opposition oyo mwana mboka Martin Fayulu azali. Comment moi je vais répondre à cette question? Ndenge nini ina ko répondre yo na yanola motuna na yo wana. C'est ngaza bango? Non, oza bango te, mais vous êtes tous de l'opposition ndenge batutu bayebi. Maintenant oyo ce que zo leka sur terrain ezomona na neti mwana mboka Vital Kamerhe aza na bino te parce que ezali ba mituna oyo ezali ko uta na bandeko bazali na mikila libanda. Et le baleki na ngai fali donc neti te hein. Ouais, mais ça c'est non, ceux qui ont neti te kene ko tuna ye. Kene ko tuna za wapi? Parce que nga na vandi na kiti yawa, na vandi na kiti te. Ah vous allez kiti ya te. C'est na ko vanda pe na vandi yawa. Mais alors, donc, ça c'est pas à moi. Moi, je suis Martin Fayulu. Je sais ce que j'ai fait. Ceux qui m'ont toyé dans l'opposition, aïe, à l'obike, toko yambaye. Au début, quand on est en opposition, les loyaux, poto longo la Kabila, toko yambaye. Mais ceux qui l'obike, oye, ou changer, l'obike non, na beta ki libaku, ou bien na yegi po, na kosabino, na beta bino ki bota, ou beta na bato mususu. Pas battre le biso parce que nous connaissons tout hein donc ba congolais baloba egoyeba na congolais na makasi hein congolais papa wemba kulutu na ngai pe à son âme aloba ke tala olingo zo mulai na ngai moko zangote o meki ko luka mulai ya congolais ko zangote ko sala ba siso ko belti yumo ko bela o tiki même aux ali semblant aux yango o sanza yango. Oh, bazaki lobia wa. Babeti, non. Les gens qui peuvent croire aujourd'hui, ou qui croient, pardon, que bazaba mongoludiaka, ah, wanamboka oyo, hein, basala makambo, ndenge na bango, non, c'est pas possible. Le peuple a décidé. Non, le peuple a compris. Le Congo a besoin d'aller de l'avant. Le Congo a besoin de filles et de fils qui aiment ce pays.
qui travaillent pour ce pays. Le Congo a besoin de patriotes. Le Congo a besoin de gens intègres. Le Congo a besoin de gens qui vont laver l'affront. Moto nyonso oyo alinko bebisa ezaleli na biso ya biso ba Congolais. Botala na miso. Toko benga na ye. Asa na place na ye awate. Awa lelo yo tozala liloba moko. Moto alingi pouvoir po na ye moko tozana tina na yete. Tozana tina na yete. Pouvoir ezali po na kobongisa ezaleli ya bana ya mboka. Yango na lelo toshi tokomi na tango yango. Le 19 septembre, nous allons remettre le préavis de M. Kabila. Si la CENI ne convoque pas l'élection présidentielle, bakokende. Tokosala ba manifestation awa pour CENI wana ekende bakanga bango batia bango na boloko. Le 19 décembre, Yamobu Kabila, c'est son départ définitif. Donc, Tokotala, Sikoyo, et nous allons prendre nos responsabilités pour arranger ces pays. Nous ne pouvons plus continuer à être la risée du monde. Tokomo loko la bana étiqué, mboka monene, bako bisabino kona boko salaboy, boko salaboy, eloki sala magazate. Voilà bande konangayi, nzamba pambola bino, nzamba pambola Congo, bozana bolingo ya Congo moto akosabino te. Moto tozaka na mboka moko. Congo. L'honorable Martin Fayulu ayambi biso kitoko awa esika bozomona tozali pa na ye toyaki justement pona kosola boyoki pe oyo auti koloba yo pe congolais tozotala biso o nyonso nzamba chakati na yo nino sai nango ngape maele o nzamba apesanga yango ndo monto ekoluka mwana mboka Martin Fayulu abimisi pe oyo ye nzamba pesa ye yango pe ndenge bokotala biso bo c'est grâce à madame Francine Ngembe na oyo pe nzamba pesi asali site poke ba congolais tout bazala informé et mwana mboka pe Christian Chibango azali pe komisa pe maele oyo nzamba asali e bongo yo ozali pe kosala nini pona mboka na Congo. Merci na lolenge toujours bopesa biso confiance ndenge bokomelaka biso et na bana mboka nyonso tout et je vous promets que dans nos prochaines émissions je crois tokozala vraiment de près dans mwana mboka Martin Fayulu pe tokobanda kolandela misala oyo ndenge alobi azali sur terrain tokozala wana pe boko zwa yango vraiment en live ndenge obanda oleka yango topesi merci ya trop na bandeko o batali biso à travers le monde entier. Moi je vous retrouve à très bientôt. Restez toujours fidèles au programme de www.congodialogue.com. congodialogue.com. congodialogue.com.